Francesco Bolingo Yaya, le grand combattant, il est là juste pour vous dire, pour dire la vérité, pour transmettre les messages. Hein? Il n'y a pas de Francesco. Coup de chapeau à toi. En tout cas, merci vraiment la Francis, c'est plus que Bolingo. La façon où Bundilambo Kanayo, vraiment tu es un patriote. Merci à toi Francisco Bolingo Yaya, les grands combattants. Sans yo, image et mon en atteint. Tozotambola pona départ kanambe kana chien to lingi yete na mboka na biso. Mais na sapena ba combattre belé pe tozana bango awa na kotamsa micro etant que Francis plus que Bolingo. Na kotamsa micro boko mona ndena ozoba image mokola lelo quoi. Donc la personne na mbote na ba combattant nesto bazola ngai peuple congolais nesto bisko bazola ngai vraiment donc mokola ngo yango botelema eko sala bien. Pour le peuple congolais, tous ensemble pour la République démocratique du Congo. Nous devons féliciter nos frères qui sont sortis pour le départ immédiat d'Hippolyte Kanambe. Et en plus de cela, je présente mes condoléances à toute la famille congolaise qui a disparu une personne dans notre pays. Nous demandons à la communauté internationale de revoir encore les victimes dans notre pays. Nous avons besoin de la liberté, nous avons besoin d'un pays démocratique, nous avons besoin d'un pays de droit. Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila doit partir immédiatement. Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, pardon, à Boubande Konabiselo, on a 5 ans, merci. Nabanakin, na courage. Oh, le 19 septembre, le 21 septembre, pour nous mabele na bango. Babanga teme batele mamboka nyonso to ata bamboko biso to vandi pour le lieu comme au Paris, pardon, France, Belgique, kolia malamu makamne so malonge kota makile tanga. C'est que courage va limbate, il faut ba bima penza na ndenge sengel poto bengana Hippolyte Kanambe. Ndeka to lobaki ke bo vanda ka boza la penda ya kulala na banda kute. Mais bon, ça la que bon vendre pendant groupe. Soke komi butu bo moni mbila zo kota chaque quartier bo bandiko beta mifinuku et l'autre kolo bayango wana ingeta. C'est le général le baga pour la peuple congolais bazolanda biso. Malobe ali o azana bisoté azaya bisoté. O azana bisoté azaya bisoté, ce qui veut dire celui qui n'est pas avec nous, il n'est pas parmi nous. Donc, on lance un message très important au peuple congolais de cœur. En tout cas, mes condoléances à ma famille, nyonso bakosi bana na bango. Pour la mboka, bazaba martyr. Date le 19, le 20, le 22, et ça pena date moko historique pour la mboka. Mais, aux bisoté parce que chasse à l'homme ils ont continué. Comprendre? Toko bomabino. Biso ba jeune à diaspora partout, ba volontaire. Si tu es Manduki, si tu es Minduki, tu es déjà. Mais bon, ça n'a pas calme. Tu connais pas bien. Et attention aux infiltrés, surtout aux Zouyo. Bon, Banakin, tu peux si bien merci à trop. Donc, tu peux si bien force, courage, esprit. Pour tous les amis qui ont été tous les merci à Mingi na Francis Bolingo. Koloba image. Vous avez dit que vous avez Congo ezala. Ce qui est salité. Borolanda peut bisoter. Boroyoka peut bisoter. Boromon a bisoté. Alors, vous encouragez biso peut tous encourager bino. Tous la laté, tous la muka bien. Alors, pour Nayango, le 19 décembre, slogan la biso va combattre Zalaka, Kabila dégage. Alors, Ingeta, le 19 dégage, Kabila Kanga bagage, Zonga Rwanda. Merci Francis. Banasema Kabila anawa kwetu. Mio minaka mikumishimamia ku radio ya Francis Bolingo. Ya ndugu zetu television ya Francis vizuri. À tous les Congolais. Tout Congolais doit prendre ses responsabilités. Le moment, nous sommes en train de faire notre histoire. Kabila doit partir. Le 19 décembre, Kabila doit partir parce que c'est le moment. Si Patrice Emery Lumumba avait dit le jour que le peuple congolais sera uni, et c'est le jour qu'on va chasser Kabila. Kabila dégage. Il est temps, et tout Congolais, souvenez-vous, on nous a légué notre beau pays. Et qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Allô, chassons Kabila, Kabila dégage. Allô, peuple congolais, victoire. Le 19 décembre, Kabila dégage. Merci.
Mbote peuple congolais, mbote na bande kono so bota la biso. Donc merci d'abord na plus que bolingo na ndenga biso image. Message za moko ils apona côté le mboka. Donc biso toza na ba jeune. Pour les Camerounais toujours ba moto tous na yebe ngo. Donc na éviter match sur le sous. Sera vous le ba les Camerounais na bango mais on se présenter après ça mbote va ande. Merci plus que bolingo na image là non zo ezaka likambo mboka quoi mais totelemi boye ezaka mpona kobundela mboka à part mboka tokotelema boye te mpona tobundela ngo biso toza awa nde toza boye toza kaka mpona ekolo le 19 biso nyonso na Paris ndenge ezalaka mpona ekolo Kanambe ye doit partir na bombi yango mais le 19 ndenge bakolo baloba koloba trop eza mabe mais le 19 nde tosala ba marche na biso tina suka na ye akokende ingeta natiki mpe ndeko asi présenter susu présenter mboka oyo teli déjà bayebi déjà bazali afrique bayebi congo bayebi déjà banderole ingeta kasi c'est bon que non biso tozaka toujours tozo combattre toujours mpona systématique ils continuer car toujours na kati mboka na biso donc yango toujours senga toujours na bandeko Rolanda biso donc oyo vraiment zo sentir que les jeunes congolais toujours senga vraiment na bandeko oyebi que les jeunes congolais à Téléma les 19 na kati Panama donc toujours na bayaya ba massa bazali ingeta bazanga mon côté toujours yebi que ingeta toujours photo partager parole donc netika to bayika ezaka pona ekolo eza pona mboka kaka biso toza ba jeune ya mvulusi tozo défendre mboka à part mboka tozo défendre le côté biso toza pona défendre mboka les 19 oyo tout partout Canada Paris Bruxelles Suède partout dans le monde partout ou à congolais ou africain ou les 19 Afrique du Sud biso tout totelemaka mpona mboka parce que so totelemite eloko eza te fo totelema Kanambe dégage eza kaka devoir tous les congolais bapesaka bana classe devoir après lundi boye na bakaye bakorrige biso sikoyo devoir na biso sikoyo ezala mokolo ya baélection il faut sikoyo bato nde sikoyo bakorrige ntango bato sikoyo bakokorrige sikoyo biso sikoyo bakombata tozwa 10 parce que eza les jours là Kanambe bakozwa 0. Ça veut dire qu'il faut que akanga bisaka na ye akende na CPI yango wana tolembi en tout cas na singi vraiment merci pour bande kono so balandaki biso donc ndeka bande kono ba uti ko loba rendez-vous zaka ka moko monde mobimezo zela mokolo le 19 donc bande ko bozanga te boya vraiment belé totima pona mboka na biso Congo RDC et puis vraiment to senga vraiment que non oyo ba résistant bazali toujours bazo continuer toujours aussi mba tozana bango na place to aller donc tozana ba clé boba pour bobanga te qui rezali donc biso ne surtout za to ya complet à siècle ba siècle ba ali tozana ba yemoko bikeko yemoko simbi mboka donc to senga bino ne surtout oyo tozobe la personne na vient na biso sous automatique les distributeurs donc to be les sous ba vient na biso ba G-Black ba chuchu stock donc bango ne surtout bazanga te to kozala biso ne sous place on est sika moko to ya vraiment jour en faut vraiment son wana auto betaka liboso o elekaki na Belgique pana maisusu donc ingeta rendez-vous kaka na Paris ingeta sortez de chez vous le 19 décembre on va se battre avec eux ici on va s'exterminer avec eux parce qu'il est encore. Comme ça, le message va passer. Ils vont comprendre qu'on est sérieux. Tous les wesh, tout le mec de la maison, tous les gens qui disent que voilà, moi je suis un bonhomme. Moi je suis un maître. Tous ces tontons là qui prétendent des intellectuels, tous ces gens des diplômés, des gauches et des droites, je ne sais pas quoi. Aux artistes, venez là. Parce que c'est maintenant ou jamais. On en a marre de parler. Il faut qu'on se termine avec eux. Voilà. Message qui nous passe à Bandeko, comme on a lobby. Nous avons biso chaque jour. Et on a transmettre un message de Bandeko les 19. Biso nous surtout à l'ambassade. Ce qui doit être 500 000 Mokolowana et qu'on a réussi à peuple congolais, communauté internationale de Koloba, Kabila Kokima.
simple message tokosala mpo mokolo wana tozala mingi bandeko tosala batraki tokabola na baeglise na bachateau rouge tolase message ke mokolo wana bandeko na biso soki otekaka koteka te mfana na ndako bima yaka kodefie kabila awa na ambassade le 19 parce que soki tobi tokote nombre ya bacongolais na diaspora awa tozali plus d'1 million de congolais awa na Europe eloko nini ezeke 500 000 congolais todefie kabila na ambassade oyo po tobotola pouvoir na biso oyo ezali simple message et puis idée na kosala mpona korassembler bato toconscientize bato mpona 19 décembre ezala bana na biso ezala bandeko na biso na balingomba message ebana kotambola chaque jour tele 19 tokutana na ambassade okutani na moto na nzela loba na ye ndeko koboso na tele 19 ezala yaka marche to ayaka marche te banda kotransmettre message oyo na moto nyonso oyo kokutana na ye butu moi koyebisa bango ke le 19 ezala lokola priere na biso ya Congo ya midi mpe ya pokwa na moto nyonso tele 19 tosangana awa na ambassade. Merci. Bana Congo eza pasi kozanga Francisco Bolingo eza pasi yango Bolingo tikala kaka umela pona RDC Francisco Bolingo mema biso likolo toleka ingeta Francisco plus que Bolingo ozo sana Congo vraiment nzambe akopesa yo akorépondre yo